Bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyonso, Bolanda Biso et soyez la bienvenue na kati ya chaîne Biso ya Voice TV officiel. Merci Nabino Nyonso, Nande Bozo attend Nabino ya kota la belema na Biso, tikete nzam na lola amo Nabino pe apambola bino. Vraiment merci Nabino Nyonso. La famille lelo toza na recette na Biso oyo ezali ya mboto. Alors to découvrir ensemble comment to réaliser recette na Biso oyo ezali ya poisson ya mboto. Alors to découvrir. Merci. Voilà bandeko pour la recette na biso ya lelo ya poisson na biso otobeng na kombo ya mboto tozo sokola yango nan to banana no na ko nettoyer poisson na biso. Voilà. Voilà to banina na o ezali kolongola bekai na poisson na biso parce que poisson yo ils ont vraiment la bécaille belé. Alors tout longola nanu bécaille. Pour na batu ba tout nanga ki na koki osomba ngo wapi. Je crois même na ba shop o bateka bambisi o ezali oyo nga na somba ki na shop na biso ya ba congolais. Donc so ke na shop ya ba congolais o bateka peut-être bambisi biloko olia otuni bango mboto. Ou soit ok na ba shop mususu oyo bateka bambisi otali soki eza kuna. Voilà. Toujours continuer toujours na ko nettoyer poisson na biso. Et voilà, tout ce que l'on a bécaille na poisson na biso, ce que tu to nettoyer ngo bien pona to ke kolamba ngo. To ce que to sopeli poisson na biso mungwa. Après tu donnes un jus de citron na biso pe to chandam. Après ko cha citron na mungwa to mélanger ngo to mélanger mbisi na biso esanga bien na citron na mungwa. Après to cha mai to balola ngo po zei elongwa bien na poisson na biso. Voilà, toza toujours on a pour nettoyer poisson na biso. Voilà. Après voilà, tu repasses vraiment bien. Voilà bandeko, wana to sisi ko sokola poisson na biso. To comme une étape oyo to lingi to banda ko bongisa poisson na biso pona to lamba yango. To banina na o ezali munga na biso. Cha munga na yo ndenge olingaka koyokela mungwa na biloko. Awa pe toza na assaisonnement na biso. Oyo eza ail ya poudre, mais so oza na ail ya poudre te okoko sala ya fraîche. Et o pesa tangawisi ya poudre, so oza na ya poudre te okoko sala ya fraîche, ndenge mona ail okoko sala ya fraîche ya pâte, donc eso dépendre na yo. Et après avoir kocha biloko na biso mungwa, assaisonnement, ail, tangawisi, après toko balola ngo sikoyo bien. To balola ngo bien. Tant to balola ngo bien bongo, to tika ngo à côté et banda déjà kokota biloko nyonso o to tie. En attendant to kende pour na ko préparer ba ingrédients na biso o to kolambela nango mbisi na biso ya lelo. Voilà. Et bandeko, on a aussi ce qu'on prépare ben ingrédients na biso pour na kolamba mbisi na biso, to ko cha huile na kikalu na biso. Bon, mon a ben ingrédients to lambela au fur et à mesure toujours ça la recette na biso.
wana totie huile na biso totiaki huile na biso na moto échauffé et toza na matungulu na biso nasaleli demi litungulu mais zo dépendre na grandeur ya litungulu na yo et puis na quantité pe ya biloko yo zolamba nga litungulu na ngeza yaki mwa munene nasaleli demi litungulu. Après kotia matungulu nanga na baloli na yo zwa tomate nanga ya fraîche eza dembuma ya tomate nde nalobaki ezo dépendre na quantité ya biloko yo zo sala en plus na ndenge olingelaka tomate. Donc tokalinga tomate na biso na matungulu na biso. Totika yango sikoyo matungulu na biso ekalingama. Voilà, wana totika matungulu na biso ekalingami. Donc pesa yango temps matungulu no ekalingama na tomate na yo elemba bien. Et voilà, après ekalingama bongo tozwi mwa mai mukie totie. Totika yango ekalingama mai wana etoka. So mai wana etoki ekauki mafuta emati likolo. Après nde tokozonga. Voilà. Voilà. Tozongi tomate na biso nde tolobaki mai wana totiaki kauki et mafuta na biso totia pe mafuta mingi te. Voilà. Donc c'est ça yango yo tomate na biso eza juste tomate na huile na litungulu. Oyo mbisi na biso totikaki à côté pona ekota ba assaisonnement oyo totiaki tozwi yango sikoyo totie na plaque toyo kozwa sauce na biso oyo tosalaki eza juste litungulu na tomate totie. Voilà, et toyo kozwa mwa mai tokobakisa. So otali video ti na suka okomona biloko nyonso oyo tosaleli na recette na biso. Voilà, toyo kozwa mai totie. Totia pe mai vraiment ebele te parce que mbisi pe ebimisa mai nango. Donc voilà, toningisa pona ekole te na se ya nzungu. Tobakisi mwa mai mukie. So tomoni ki mai eza mukie tokoki toujours kobakisa ole ya kotia ebele mbala moko parce que eza nyama te eza musuni te oke il faut mela na moto pona elemba non. Donc c'est mieux kotia ndamu. Et voilà totika ngo sikoyo etoka. Voilà bandeko sori bolimbisi na kanisa na filmaki ntoka na filmaki te. Tant totika bilo na biso totika kango etokaki 15 minutes. Après kotoka 15 minutes wana tozongi nde toyaki kotia na kanisa ki na filmé tant na remarqué que na filmé te c'est pour cela na pona na ko expliquer bino. Après 15 minutes tant bilo na biso etoki toye kotia ndembi o tokataki na njete na biso ya céleri. Voilà, donc toya kotia ndembi na biso tokataki totiaka on a sauce te na njete na biso ya céleri toye kotia na kati ya mbisi na biso. Et voilà totika ngo lisusu etoka après toleka na étape mosusu. Voilà. Voilà bandeko, après 15 minutes lisusu, après 15 minutes ya kotia ndembi na céleri bilo na biso etoki lisusu 15 minutes tozongi. Wana todiminaki pe moto na biso tant totiaki ndembi na céleri. Toyo zwa mbuma na biso ya pilipili. Après totika 15 minutes tozwi susu mbuma na biso ya pilipili totie et toza na jus de citron na biso. Tozotia juste mukie. Mais so omoni ke olingi kosalela jus de citron te, olingi kotia citron te, okoki na yo ko longola étape wana. Nde na loba toujours eza recette mais ko modifier yango na ndenge na yo, ko baksa touche na yo na ndenge yo olingeli. Et voilà, totika susu. Donc bilo na biso ça ndeti 30 minutes déjà na moto. Et voilà,
tozongi après 10 minutes après kotia jus de citron na biso na pilipili na biso biloko na biso yango oyo voilà ezotoka vraiment na moto ya se totokisaki yango liboso na moto normal après tokitisa moto na biso po biloko na biso vraiment ebela bien tchunga ekota na kati voilà bandeko résultat ya biloko na biso yango oyo vraiment simple facile à réaliser mais eza vraiment kitoko na monoko. Voilà pour mes recettes et j'espère que beaucoup zala décidé. Ceux qui vous sepellent la recette, vous s'abonner à la chaîne Abisso, vous partager, vous commenter, vous aimer et vous allez vraiment malamu mingi et surtout de tout le bas toujours bandeko ça na ba j'aime ça très important tant vous aimez vidéo et tout ça que YouTube a mon vidéo oyo batu balingi yango et à partager yango donc ba partager ça là bien tant vidéo zo talama ezo ko encourager biso to ya ko ça susu musala mais ce qui ba vidéo to sala et talama te et décourageaka et voilà ndena loba déjà liboso bandeko soko monike eza na ingrédient moko awa onga na saleli yo linga kolia yango te ou soit to sipela nango te ezala na recette oyo okoki toujours kolongola. Merci beaucoup na bino nyonso na nde bozwa temps ya kotala video oyo nzambe na lola amona bino pe ya pambola bino mpona lelo tosuki awa tokutana mbala ya nsima. Bye.